Ma Mission TV, le miroir du monde. Voyez bien que du vivant des papas Tshisekedi et tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, Moto atambola na Tshisekedi pe koko na ba chef d'État africain pe na mokili kolanga azali. Voyez bien que du vivant des papas Tshisekedi et tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, Moto atambola na Tshisekedi pe koko na ba chef d'État africain pe na mokili kolanga azali. Ba sécurité na nyonso mutetela zate ndenge toza boye na bapati nyonso oyo eza na Congo na bituma ya démocratie à part UDPS toza deuxième parti oyo bato bakufi ebele balider banyokwami mpe bakombata banyokwami boyebisaka nani ntango basali bagouverneur bakende élection ya bagouverneur bonananga na kokende tosupose ke eza libala ya malonga bakei na bakonami ya bagouverneur Kabila apesi Félix ata gouverneur moko te libala wana malonga Félix azwi ba gouverneur moko na mojima esika baza majoritaire wana likambo ya liboso bakende élection ya basénateur bapimeli ata sénateur moko te na badepute provincial na ye bacorrompre bango atelemi ye moto asima na ngai boye te donc c'est mpona kotalisa bino ke mboka tokokamba yango na tribalisme te nage kotala Adolphe Muzido nage kotala Jean-Pierre Bemba nage kotala Moïse Katumbi nage kotala Jean-Claude Vemba nage kotala Nemwanda Semi nage kotala Diomi Tongala esika ya kokende bandima botola biso mboka tozala na bomoko nsima mwana Tshisekedi tokorekipere mboka Azauti tapatana usafunga nuki. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est un machin. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a passé ma main. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu baza ba cause ya ba matanga msusu. Tangu na yuka kiri sorile JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la té CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso buzakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.
l'émission TV Le Miroir du Monde. Nanga sikoyo na bokebi makambo oyo etali mboka, makambo etali mboka nde kolanda nga na bokebi lokola ngonga eleki. Problème toza nango na mboka eza nini? Olanda na kati na bino ba combattant MNP, dictature ya M. Kabila babomaka déjà na 19 septembre 12 combattants ya parti bakufa. Boyebi ke ba combattant biro na biso ndenge toza boye na ba parti nyonso oyo eza na Congo na bitumba ya démocratie. À part UDPS, toza deuxième parti oyo bato bakufi ebele ba leader banyokwami pe ba combattant banyokwami. Na yango bitumba na biso eza ya masano to masekite, ezali bitumba oyo pona intérêt ya peuple congolais. Nayoki slogan moko awa ya ba fédéraux, nayoki fédéraux conviction. Donc bitumba na biso peuple oyo ayebi ko défendre ba droit na yete akotikala kaka esclave. Donc eloko oyo il faut boyeba ne bandeli yango te na kota na actualité politique mabele ya Congo
bozwi ya Congo ezali ya bayebakambaka mboka te, eza ya bino. Boyebi ke na mikili mususu l'hôpital bafutaka te, lokola na Afrique du Sud soki oza na carte na yo ya sud-africaine okokende l'hôpital ya l'État. Tango omonaka ete nalobaki na bakongolais avant akimaka boloko te. Omona prison centrale de Makala nazalaki na 15 garde du corps, 5000 prisonniers bakimi. Ba mama nyonso donc ba fille, basi nyonso baki na prison bakimi. Ba minere nyonso bakimi. Na loba na bango, tango oza innocent, okoki kokima boloko te. Na lobaki te ba libérateur nyonso ya minene, soko otali Mandela, otali Papa Simon Kimbango, otali Lumumba, otali Etienne Tshisekedi, otali Gandhi, bato nyonso ya minene o babundela mboka pona lokumu ya mboka pe ya pepe na bango banyokwamaka pona kobteni bolamu bosomi ya bana mboka yango nde nakoyaka kokima boloko. Elingi koloba ete mpona kokoma sikoyo na aktualité ya lelo na bandi kuna mpo bokoka kososola. Elingi koloba te komba oyo toza nango eyali komba ya koluka mbongo te, eyali komba ya koluka misala te, eyali komba ya kozongisa dignité na bana mboka po te bozwi ya mboka eprofite na bana mboka. Tokondima te ke Congo ezala pays riche na un peuple pauvre. Il faut boyeba tina bituma na biso yango wana. Toyalaki na 127 candidats oyo tofutaki caution na bango. Engi koloba ete tofutaki $127,000 pona maponami wana pona bakandida na biso. Bakwaki kokende o baganye o baperde la perdre. Mais lokola tondimaki te ndenge élection ezalaki kokende, to retire bakandidature na biso nyonso, to perdre mbongo wana nyonso. Yebisanga quel parti politique oyo afuti mbongo pe bato bakende élection te mpona kotala tina makambo ezokende eza malamu te. Ce n'est pas pour na koblage nde tozosala makambo ya politike oyo ezali tina parce que question ya intérêt ya mboka, intérêt ya bakongolais eza question de vie ou de mort, eza masano te. Mokili mobimba, Congo mobimba, ba policiers nyonso boyebi ke non les seuls partis oyo afuta caution pe akenda maponami te atika eza MLP, eza po blagi te. Donc on a moni basuti nyonso bosali awa ezali pona kotalisa bolingo boza nango na vision président na bino aza nango pe parti na bino boza nango. Na yango donc tango na bimi na prison tosalaka point de presse ya liboso boyebi que du vivant de Papa Tshisekedi, de tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, mutu atambola na Tshisekedi pe koko na ba chef d'état africain pe na mokili kolanga azate. Il faut voir que ce que vous avez malamu na histoire ya politique ya mboka nani azalaka lokola Tshisekedi apesi licence avant pe mokili epesi raison. Nazwa pona yeba bitumba ya mboka
eza lokola ayebaki ke aprépare nga na conduit combat ya libération ya mboka. Tango nabimi na prison nasali point de presse ya liboso bato bakanisaki ke non nakoboya nyonso bolanda po eza makambo ya mutuya bokoyoka yango esika mosu te. Ozolanda eza makambo ya mboka bokoyoka yango epa moto mosu te. Bolanda nasakola ale nyenye aliwoza na kimia. Alors nalobaka na bino na le 2 avril nalobaka ete na mboka Congo président aza moko. Bozolanda bolanda na boketo président aza solande yango wana yango nde bomoni nazokende kotala bato nyonso babundisaki Kabila. Yango nde bomonaki nakende kotala Fayulu, nake kotala Mozito, nake kotala Bemba, nake kotala Katumbi, nake kotala Nemwanda Semi, nake kotala Diomi, nake kotala Jean-Claude Vemba. Nazo continue nazo ekse bango nyonso mabele ezokende ezala teke Frank Jonga yebisaki biso te botika bozana bomoko bino so bato bundisaki Kabila bosuteni Tshisekedi to récupérer mboka. Ozolanda bon bapana nyonso bakende nalobi boye wana nalobi boye bon nalobi boye nakendeki kotala Martin Fayulu, nake kotala Adolphe Mozito, nake kotala Jean-Pierre Bemba, nake kotala Moïse Katumbi, nake kotala Jean-Claude Vemba, nake kotala Nemwanda Semi, nake kotala Diomi Tongala. Lisika ya kokende bani babotola biso mboka tozana na bomoko sima mwana Tshisekedi poto récupérer mboka nyonso oyo babungisaki Kabila. Tango toza kobunda baopposant ya Kabila tozana na bomoko sima mwana Tshisekedi de sorte que toluka kobunda bitu wana korécupérer mabele na biso mboka na biso. Kabila atie biso mitambo ebele. Bozolanda mitambo wana mususu ezali ya kokabola biso oyo babengi balkanisation. Le fait que este ya Congo bakata yango ekenda na Rwanda. Donc tina ya kofingana entre biso na biso eza kozanga bososoli. Bayaka na politique pour na koluka mbongo te. Na lokola lobaka on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Bayaka na politique pour na rendre service. Bayaka na politique pour na koluka lokumu te. Bayaka na politique pour na kotala pasi ya mboka, pasi ya population oyana eyano. Pour na pasi population bazana ngo. Lisumu nini bana Congo basala que Zamba pesa bango ozwi ebele bomengo ebele mais disala ezalaka te bilamba ya kolati ezalaka te eloko ya kolia ezalaka te talo ya biloko cher soko bomoni que naboyaka nyonso ezali ya kokabola pasi na bana mboka. Pona ko oyebi na weso bina lo oyebi ata nde bomonaka Congolais pona kolata bilamba ifubake na tombola pona nini bozweza muke bozolanda eza bloke soa ngai na motema bozomona otali mutu pona malaria kisi ya 5000 francs mwana kufi otala biloko ya kolia talo emati
autant que la banda pour moyen. Comment dans un pays où Batubakoki, Kopé Maté, Batubaki Kopé Maté, na mabélé na bango. Donc, biso il faut pas bouder la mabélé. Donc, message à Souka, na onyoso boyoki. Ezo senga. Bana Congo, Bana Kinshasa, Bako Kakososola, Kofungwama. Pona Kubundela Mabele na bango. Ozolanda soko totiki yango oyebi ke soko Petre Mabele okomi moumbu. Soko Petre Mabele okomi moumbu. Yamwe bomona ki il faut boyeba. Omoni na conférence autosalaki na siège à parti. Boyokaka professeur moko ya Mayele, professeur Kamba Ibwacha lobaki non, il faut to senga na président de la République bacha papa Simon Kimbango héros national. Bozolanda ke papa wana atangate mais pour l'intérêt à la conviction au Bundanaye à ça plus de 25-30 ans. 30 ans en prison à Boy conseil la pardon à Minele. Parce que conviction papa Simon Kimbango les a pour l'église à Bundeli libération à l'homme noir, paix la libération spirituelle à Moka, paix Afrique et paix à Moki. Donc, comment un monsieur qui n'a pas étudié accepte de faire autant d'années de prison? Comment nous a accepté de mourir pour le pays? Comment tu sais qu'il a 84 ans, malade, mais Azoya Kobundelamboka, carton rouge, carton vert, comment on appelle ça? Jaune, mais âge à 84 ans. Par contre, on a commis mon baril dans le côté, Azo Tambola na passe à Bundelamboka. C'est l'amour de Mboka. Vous avez je vous ai annoncé moi, pas que pour la naissance de qui m'a quitté, Ayeba qui m'a quitté. Pas de belle Kinga. Il est mon cas qui est le 19, son babomiété, bakokose bakokangaye. Mais avant de n'entendre comment, un libérateur à qui m'a galiwate, à qui m'a bolon côté. Et là, quand il y a tout y a mon tapé sanga et les qui viennent là, parce qu'on a coupé la paix des îles. Côté. Bon, vérité et Zambé. Ozolanda, vérité et Zambé masunga kayete. Ata olingi okumba yango ekobima yango moko. Donc tina koboma yango ezate. Yango te bozo mona. Bosi bomona wapi? Parce que nazo kabatunzo non. Mais Félix a signé accord na Kabila. Pour na nous loba, bozo soutenir Félix mais ya na kona Kabila. Ezande geni. Boite. Non ça na sakola. Na sakola. Tango basali ba gouverneur, ba quelle élection ba gouverneur. Bona ndanga na bokete. To supposer que ezali bala ya malunga. Ba kaina mapona mia ba gouverneur. Kabila a passé Félix à gouverneur mon côté. Ibara na malunga. Félix a joué gouverneur moko na mouvement ici ka baza majoritaire. Wana likambo ya liboso bakende élection ya basénateur bapimeli ata sénateur mon côté na badéputé provincial na ye bacorrompre bango public mpona kotroubler bacongolais lokola aza na pouvoir te il faut eloko wana ekote na mitu ya bacongolais ozomona oyebi bayebisa jésus eloko nini soki oza mwana nzambe guérir malade wana alobi na bango nini ata na guérire ye lokola koza kondima te kokondima yango te boye te engo koyeba te soki oyebi ke oza vraiment encore le président
Aux attendants, on a un gars qui prouver un mot. Pourquoi Kabila cherche à prouver qu'il a le pouvoir? Hein? Pourquoi il cherche à prouver? Vous avez on a le poto imprégnation psychologique pour troubler mitou ya bana mboka pour bacha doute na mitou na bango. Pas vous amena? Au moins l'importance à vivre pour bloquer les histoires. Majorité à bazou dans le parlement et c'est le côté contre la population va causer le côté. Ça va le faire. Donc, si on obtient une camouana, on obtient puisque toujours responsabilité. Donc, situation de Yamouane. Yamouane. Félix, papa Lobaki. Ozolanda. Bon. Avis décision. Félix, papa Lobaki. Peuple d'abord. Allez. Nazamu Swahili. Comment on a fait Miguel Nazamu Zomo? Un piston et un moulin. Des Nazamu Mala. Comment on a eu qui s'est Nazamu Kabandou? Ikoko Nazali Moulala. Comment on a Chips de Copé Moulouba Mongo? Honoré Naza Kungala. Nana fiston vétérinaire na Kungala. Ngona Desi Naza Kungala. Amukongo. Akata Ntabandu. Ba sécurité na nyoso. Mutetera zate. Moko azali moko. Moko onokoko aza moko. Azaka moko. Vous allez comprendre. Donc Azaka moko. Tous les autres. Vous allez comprendre. Oh, on est peut-être la moko. Vous allez comprendre. Oh, il y a un chef. Oh, il y a un téléphone à Moulayo. Mungala. Donc c'est pour nous dire que Mboka tokokamba yango na tribalisme te. Et nazo côté kobo ya ye na boya pi ko négocier na boya ba poste ba ministre non il faut que boma Frank Diongo joue ya suka ya mandat ya Kabila. Vous allez comprendre. Donc le fait que baya kinde kokanganga te baya kinde kobomanga mais amonde ba mettre oyo bazaki na bakanga na bakutana pona ko sécurité na ngai bakanga na bango oyechiaka. En tout cas, durable. Bon moni loboko oyo Durable. wana na kanchachi basali na kanchachi bacha loboko na baside omoni loboko oyo bakisa loboko mususu omoni eza normal. Donc nyonso ana bopusana bon moni loboko ebeba pona maya mboka bango batikanga te et puis ntango nayebisi bango baero bakimaka prison te baza bato ya makasi mais bakoya mpe kokima prison tala moto badeforme ye boye na bitumba politique matika yango te po boyeba engagement oyo bamoni te botala po boyeba engagement ya nzongo na bato bakundaka na ye oyo bazaka nsima te batala Maboko makasi. Merci. Voilà commune ya Lingwala. Maboko. Merci commune ya Kinshasa. Excusez. Merci d'abord la commune de Pays-Bas, la commune de Kinshasa, la Pessie et Bamoka. Dans ma boca, vous les autres, moi, merci beaucoup. Pour ceux qui m'inscrivent, dans votre...
Kaka na GPX. azobita portable ozofunga noki Biso aboye te. GPX. Ah merci GPX GPX ici c'est la station GPX c'est baka Louis ah iza neyo Mengait. ah Oye oleki Wa unaleki bui apesi ngombe ah ma chère ah ma chère Yakabuye. ah Nga lelobi oyo biso tomesana kanda te. Awa moto nyonso soki akoti abimaka de service. mais ma chère GPX. oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. ah parti Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzalaki awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomi oluka bubibisa répétition ya GPX réputation répétition récitation phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres Ma Mission TV, le miroir du monde.